wana ba Shenzhen ba Hong Kong pendant que Solana ba Chine d'abord courage wana il faut que saluer ngobi que depuis Mukontombolo abandi ko sala makambo on sent que non c'est un homme qui prend trop de risques et puis il est courageux pour si yo vandi na yo on va aux États-Unis Katumbi alors futo ba mbongo hein si ko on a ça Katumbi que non osa musala mais on a compris bato ko lobela Katumbi wana comment ba ko zoba na niveau wana na sélectionné pour na total vraiment est-ce que un homme qui a été humilié parce que on parle de la démocratie, justice, justice il y a 2 poids 2 mesures par rapport à Makambo na Congo marche marche na molimo tribalisme pe motema mabe et ben ba changer on va la couleur oh non exact tribalisme mais tant bozolo ba non baluba wana oh boyina mais tribalisme Bikolo Mususu, ils ont mis tout là. Bikolo Mususu se posait la question. Ba Congolais, baluka nini? Ba Congolais baluka nini? Mutu abimi na misu na bino. Ake ko recadrer ba relation entre Chine na Congo. Ba Chine ba signer contrat na 2008. Na Kabila donc depuis 2001-2019 Kabila a sali kaka do moyibi na moyibi donc comme ici ma RDC empire na eko comme si c'est comme mbongo ba pesa yo eza pour osomba ba l'église na yo eza na bité ba bengo pasteur ou bien ba nini pasteur révolutionnaire ou bien nini et puis tu vois il y a ba congolais non ce sont pas des congolais ba tu mingi ba congolais te ba lingi mboka etika na kati ya poto na ba 2000 au moins ba politique mutona li papa kuto malongo na makolezate au moins ba vandi pe boyono la lion vous tous là les 4 là réunis il est votre chef de l'état président Nabino Bajabano batika likola mesa apakoli mafuta na mutoluti apakoli mafuta mutolu amoluka bandekone makambo babenga libanga po yemo katika na mesa po aller musunya suka wana. Chers amis, chers téléspectateurs, bonsoir. Mbote na bino bisika so na biso ngo oyo eza émission na bino na motema ya kufungama oyo eza présenté na ndeko na bino Jérémy Mukuna. Bande konangai soki na yesu loko koloba na etando mokele lo lisusu c'est parce que omoni ba makamususu to loba ngote eza pasi mingi mbote na bino nyonso bozolanda biso na ngonga oyo mbote na ya sezangadi vie moko bien oyo ateka pongi na ye soki atiki ba pesine balali pongi sima ye akekola la pongi. Bonsoir Pembote na mama Lucia na Allemagne molami munene ya namboka na Allemagne mama Lucia vraiment mbote na yo mbote na mputu de alola mbote na Kaditu papa Kaditu mbote na honorable Jean Moutala mbote na mukenge shai bande konangai eza pasi pe makomona niveau nini. Quand je parle de la recrudescence, il y a haine tribale. Pour eza sous NT et comme sorcellerie et comme kindoki. Pour moi ba dumusuko, so ba lobeli bangote, eza mabe. De fois on lobele pour comprendre. Pas comprendre que non na vie, faut pas ko bêtise ba bloc zangatina. Den ndeko bomuna ba connerie, ba bêtise. Alinga traité chef de l'État d'aventurier, chef de l'État, aza touriste, tambola. Et puis makambazo loba ayebi angoti. Même peut-être zo apesa ke pe conseil. Mais il paraîtrait que azala rasuri pasteur sur kazaranani. Ils a pas si peu ma. Moni mutabo il faut yebiseka pour ko recadrer. Pomoni buzoba ko na âge moko boy. Pour moi, tout ça, comme le mandefu, il faut aller à Hermo qui n'a âge moko songolo pakala pour atika buzoba. Nana mona zoba à niveau te, nana mona mutu, ana raisonnement, raisonnement na se ya talent.
le roi tata oyote oya zoba chance kaka eloko pamba monika mutu ake amovanda pe na libanda ya Congo alors sans but moko boye précis abandi kofinga batata ebele bana internet wana bafinga Fachi akendaki Chine Fachi Chine pour kosala tourisme eta Fachi akendaki Chine te mpona akende kobondela chinois parce que non ndenge eza wana nana besoin ya boye parce qu'il y a des contrats qui ont été mal signés déjà en 2008 par Mabouina par Mabouina a signé un contrat na nenga buzoba nenge toko tanga awa a signé un accord na 2008 a signé un accord na accord wana izaki accord mine contre infrastructure mais moi ça ngana mine wana contre infrastructure nenge ba signé accord wana bino boso ba chinois tongini na Congo o basala apa pagote kufa o Mobutu atongisaka bango na mbongo na ye ba mila pela retro mamba lokuta na mars 2023 likolo ya arrivé à Fachi na pouvoir tout le monde justice la muki et constaté qu'il y a des inégalités na kati ya contrat oyo Mabouina a signé na ba chinois habitete ngana mona mboka c'est 11 000 km à la Chine qui va Pékin wana ba Shenzhen ba Hong Kong pour na go solana ba chinois d'abord courage wana il faut que saluer ngobi que depuis Mukontombolo abandi ko sala makambo on sent que non c'est un homme qui prend trop de risques et puis il est courageux pour ayebi que Nassima Makambo na mbele mabe ko salema mais il n'a pas peur. Alingi a coopéré na batu d'ego en ego. Siko yo vandi na yo vandi na États-Unis Katumbi alo futo bambongo siko po o la Katumbi que no osa musala mais ngana comprendre batu ba lobela Katumbi wana comment ba ko zoba na niveau wana comme ta ko na zoba bolanda biloko o ya zoloba ce qui est congolais, tout ça congolais. Alors, voilà le point qu'on a gagné pour que Bino Boye Bape. Alors, Félix Antoine Chilombo, Azalaki na Mboko Babengi, Chine. Na Chine, nous avons ça la nini. Il y a des aventuriers. J'aimerais maintenant botter la aventure. Il y a Chilombo na Chine, kuna. Et là, on a quelque chose. Et puis Tokozonga na bino bande konangai bino bomoni tata parce que le na lobela deux aspects azoloba que non chef de l'état arena au sala tourisme na Chine et puis azoloba que non chef de l'état aki humilié na Chine par président Xi Jinping wana Xi Jinping. Bon, tal ba image na rocha ongai na sélectionné pour na total vraiment est-ce que un homme qui a été humilié ba humilié mutulo lengo azoloba na parce que moni lelo on parle de la démocratie tolo bela makambu ya justice ça justice à poids il y a 2 poids 2 mesures par rapport à makambu bozomona o esalama na Congo o ba marche esalama na molimo bien esprit ya ko sala tege mboka eke liboso mais ba ça ba marche na motema mabe. Ils attaquent tout batango bazabana tolo bango ti tolo lemba. Ils attaquent tout batango bazaba congolais mais ba congolais té. Au moins mon lobby mbisi angako ma président Congo. Mon lobby na miyibi ba comme ma président Congo. Donc il marche donc et tondi na ba piège. Donc bino bo la marche mais bozo benga ja ba journaliste étranger pour le savoir que non Makila et Sopani. Makila et Sopani, bon, c'est un mélange. Il y a une image, il y a marche avec 20 personnes. Allez, bon, c'est un mélange, il y a une image à Kala. Bon, le bakono, et Salamaki. Tu sais que tu as un bon babatou. Boko Luka Mutu, Boko Luka Mutu, tu sais que tu as un Mutu, Boko Lemba. Boko Zona Joanate.
Alors si je reviens un peu à ce que Mutuana, on azolo belalelo, azoloba, mais Zamawa, Izama bande konangai. Izama na batata musuzu muna matata mazo azoleka na nini na YouTube. Paul Bakeno, tu sais qu'il dit, c'est un escroc, tu sais qu'il dit, c'est un voleur. Bande konanga, ta mo tema mabe yango et comme na niveau mabe en tout cas non. Il y a une recrudescence, il y a tribalisme et puis motema mabe. Et ben va changer on va mettre sango couleur. Oh non, et ça tribalisme mais tant bozo le bakeno baluba wana oh boyna mais ça tribalisme. Oh to solo bapona tu sais que dit aza citoyen numéro 1, il y a des institutions en boka, il faut to le balobela président ne bozo le bana. Balobela président ne bozo le bana. Batike libino liberté tala ndenge nini bomo sa liberté na nenga mabe bobo comme ça fachi dictateur nanko nana monate bikolo mususu ezomi tuna bikolo mususu se poser la question ba congolais baluka nini mutu abimi na misu na bino ake ko recadrer la relation entre Chine na Congo. Pour remarquer que nakati il y a relation wana. Ba chinois na société Sicomine oyaki société chino-congolais. Ba chinois bazaki trop bazaki majoritaire. Pékin ezalaki bazaki ba actionnaire majoritaire. Na société wana oyo ba congolais et pourtant Congo est tondi na ba matière première est belé tona cobalt tona cuivre d'ailleurs premier producteur mondial il y a cuivre tona plomb tona zinc hein manganèse étain or na coltan oyo ba osela ba téléphone oyo ba tunyos no monde entier ba osela ba téléphone ba chinois ba ya Bachino va signer un contrat. En 2008, na Kabila donc depuis 2001-2019, Kabila a sali kaka do moyibi na moyibi. Donc a comme si ma RDC Empire na yeko, a comme si RDC Empire na ye. Oh, celui alingi à s'enrichir, à qui azukoto, à qui a signé contrat moko inégalitaire. Na Bachino suko tu sais que a télémi à na Chine, a sali 11 000 km à na Chine. Et puis justice on sait tellement que ça dit toi on peut constater et la vérité c'est parce que tu sais qu'il est au pouvoir pour nanga salango nanga c'est la binongo alors on va nous na TV on va aux États-Unis ce que vous avez na mboka nini alors bandi ko finga Tshisekedi donc camarade nous ba Tshisekedi à aventurer on va Tshisekedi à aventurer bon là non babiloko bomo na make o aza zoba donc les gens a comment niveau ni d'études mais aza dernier des zoba alors ama zoba vraiment zoba bon là biloko bo comprendre voilà Félix Tshisekedi na Chine wana Félix Tshisekedi na Chine avant kutu wana bon botala nano wana o bozo mona Félix Tshisekedi na Chine akena parlement chinois donc le quoi akena parlement ya RDC président de la République. Accueilli dans Parlement. Donc, qui veut dire ce travail pouvait être fait par Mosson Kodia, qui est le président de l'Assemblée nationale. Ça pouvait même être fait par Bahati Lukwebo, qui est le président du Sénat. Mais bon, on a président, il y a Congo, il y a RDC, à quel il y a Parlement, il y a Chine. Il n'est pas parti là-bas pour faire un discours. De tout ce que vous voyez là-bas, ce n'est que des députés chinois. Des députés chinois, bangonde bakei ko accueillir Félix Tshisekedi, ba vanine na ba tableau na kata ba mesana. Les députés s'il vous plaît. Ce ne sont ni des ministres, ce ne sont ni de PDG, mais c'est des députés chinois, ni même des sénateurs chinois, mais des simples députés chinois. Bangonde ba yambi Félix Tshisekedi na parlement na bango. O kindokite. O kolokate. Ah Zamba Bikamwa. Tout
touriste à la tête de la nation. Tu as évité de répéter les Congolais. Un véritable touriste au Congo, Félix Antoine Tshilombo. Il a mis la galerie à la tête du pays et il bouffe l'argent pour rien. Bande Konangai, bien Bautuko Mona, président Tshisekedi, on est à l'Assemblée nationale, il y a n'habité, et ça, Assemblée nationale, il y a Pékin. Wana Mabinonde Bomoni Wana. Est-ce que l'Assemblée nationale est dans la salle de réunion? Donc, président de la République, avant la salle de réunion, à Osala, réunion, à Osala, ça peut être des entrepreneurs, ça peut être autoritaire. Kuna na Chine, à Osala bango, et ça réunion de travail. Bosco il y a une place il y a moni parlementaire kuna. Pour parlementaire na kati ya salle de réunion. Basal au tout monde au président de la République en sa conférence qui a retenu na kisasati. Bon il y a un parlement wana ma parlement ba chinois wana. Parlement ba chinois. Na ndé ba chinois batonga parlement na wana mutu na donc bébé. Donc mutu neza ko beba tata o. N'habite le roi kokima ya kibonzambe te donc vandi donc on peut pas lui faire l'onayo on aucun l'on fait le calmement alors vandi comment inventer babilo comme boye et zo na mutu le quoi va la ping pong zo na mutu donc uzama donc bololé uzama elete uza bololé uzama elete ndeko il faut ozonga ta classe yango balobi ta quelque part bokoma batu moko boye lokola message ko tonga na ba coin alors lelo bateau dans la TV, ils disent que ce sont des analystes, aux StreamYard, StreamYard, aux logiciels, il y a aussi là direct, live, donc aux StreamYard, au fouti $20, allez, au bandi, au commis vraiment mouton, ça la émission, il y a mis nene au saranate, le mina na plateau au saranate. Nana plateau au saranate. Alors, on a bêtise, on a n'importe quoi pour justifier mongo, au katumbi. Molobi mbisi azo pesanga poso de talima batu oba memi en na Congo eza Katumbi eza Fayulu eza Olivier Kamitatu eza Paulette Kimutu bato ba memi en na Congo wana bato ba memi en bango wana baze belé liste ya mulai ba escroc ba aventurer bango wana. Si on mbongo ba pesa yo eza po osomba ba ban l'église na yo eza n'habite ba bengo pasteur ou bien ba nini pasteur révolutionnaire ou bien nini et puis tu vois il y a ba congolais non ce sont pas des congolais batu mingi ba congolais te balingi mboka etika na kati ya poto po makam ojo salema bozo mona te ojo salema ba progrès o mboka ezo sala bozo mona te bato ba souffrir bato ba kemba bato ba souffrir ba kemba mais yaka awa na mboka auto vandi tuna prix ya soso osa la comparaison na prix ya soso na weze oya kisasa otala soki na awa poto na kuna na Afrique ni les cher ata fanta obomela awa biso atosomba Fanta ba 1,50 €, 1,80 €. Convertir en gros na mboka na mbongo na biso na franc congolais. Ce qui est koleka, tu zamuki. Ah bandeko nanga to rapé patiente. Toi la patient, omoni mwana mboka ko oto sengaki. To sengai mwana mboka to lobino Rwandais alongwa. Rwandais to tchena pembeni to luka moyeni to récupérer Rwandais wana. Bino webe mwanga chouchou. Bobe qui est Mangamsu Oesama na Congo wana. Est-ce que Boyeba ki yango? Tshisekedi n'est pas allé en Chine pour que nous faisons le tourisme, le royaume Zoloba. Pour nous le la démocratie. Donc finga no chef de l'État nengo lingi. Mais tant que balo kanga ba musu ne ba fingi chef de l'État. Bon ça va analyse. Donc boboy même koyoka maloba balobaki. Hein? Tant bazo kanga motu. Oaza conseiller on cite même pas de nom ici. Maintenant arme. Il y a une marche, na arme, na poche, na ce qui va passeport combien. Donc, on m'a dit que Fachi, Aza vraiment patient,
Aza patient et puis il a un grand cœur. Aza patient et puis il a un grand cœur. Il y a un moment neti, il faut que sakanaka yo nongozana yo soki na kina tena aéroport ba occupé. Atena aéroport occupé. Donc tikutu na lobeli yoko ezaka pona oza zoba. Yango fana yo soki oza bololé. So quoi une émission oyeba ko za zoba. On comprendra? Wa zoba. Songa na comme les États-Unis, na kute na yo. Donc zama gifle. Surtout kute na face à face bo, oza gifle mbala moko. Na sola note, na beto fort. Na beto sérieusement. Wa zoba pesa yuma. On est de yuma. Ozoba bêtise, ozoba bêtise chaque jour ba bêtise. Hein? Président humilié. Est-ce que Moutouba humilié? Bande robota non Moutouba humilié. Est-ce que Moutouba humilié ba mbagebo? Toyota babilili e belé awa. Toyota babilili ya chef de l'État ne bayambaki nenga zakina na président chinois ba solana e wa pas humiliation ali. Wa biso zangelo wa osala. So zangelo wa osala. So moni peut-être que makamne simba souté. Faut pas chercher des problèmes. T'as pas justifié mon na yo. Do ba essayer no soki ba essayer no finga. Mais finga pe zala pe na moi tactique, moi façon au finga. Attends, ngo justifier balar na. Aucune dokité na habité batombo motema mabe aboy. Akola na ngo tondengeni. Ba bino ba polette qui polette qui monte soki na no. Ba dernier de motema mabe ba polette qui monte wana uzumona mwana batomke avani na Chine kuna. Papa na mbongo na eba nini ba réussir vie na bango yo banda antenne A kaka ba kago tshot ba kalba nini obundi sa jing na wej moi c'est kitoko moi na poto yo na kini kuna na ba 2000 au moins ba polette ki muto na li papa kuto malonga na makolezate au moins ba vandi pe boyo no la lion yo za lion ta yo a lion te oza lion ta. Il y a Chantal Kanyembo na banane e bango ma groupe moko boye ya ba individu moko mal intentionné bazo ko fomenter ba mensonge moko donc ba mensonge donc cousu d'un fil vraiment très visible même à distance. Le l'homme il fallait que ça muto donc tika e bango ti mokolo kufa fachi aza camarade na oti bolinga te vous tous là les quatre là réunis il est votre chef de l'État à présent na bino. Bon matabo kita. Pourquoi mandat, il y a chef de l'État, c'est un homme de parole. Sorabi qui n'a pas le mandat. Il lui est permis de faire ses 2 mandats. Dans le 3e mandat, il aura déjà tout mis sur place. Il aura tout arrangé. Vous avez un binôme de changement na kinouana. Binôme va na kinouana, n'a réhabilité foire. Nani. Président Nagi na bolukutu a réhabilité foire. Président Nimboso mona président aketa la batu baba sinistré. À part o lokuta bo no mona lokuta na o ba stratégie ba te époque wana ba misuba suba kati na union sacrée ma autant ba komo ngo zalite ba komi ba bongo limitema to limbisi bango. Ba pesa ba stratégie pa ba konzwa na époque wana ba no tala ba tunane to mona o ba benge nani Molobi Mbisi aketala ba famille et ba sinistré ba Kapangala ba Thérèse Kapangala na ba Mukenji allez ba jui nini caméra ba tché pour la tromper vigilance ya ba congolais mama ya Mukenji bozo mbongo na bolia omoni na époque wana tata wana tamba zo boma bino eza camarade na yem taboma bino. Donc si aye kotala bino aye na mbongo makila Thérèse Kapangala bozo mbongo wana po mbongo azopesa bino aye kofuta nde mbongo ya ndeko na ye Kanambe o balaki na ye baza na ye petit lelo aye kozongisa mbongo. Mais comment est-ce que mutako ya akabwa na Kanambe te? Comment est-ce que mutako ya asangani na matata mponyo moyibi ya bukangalozo?
Comment est-ce que Moutako y a à Sangana un menteur oyo akosa ba Sangana aye quel contraste tout ça la politique tu bâti on a communication pour là donc on a un communicateur on a un conseiller on peut se conseiller comment est-ce que il faut utiliser moi visibilité mais non on utilise ma caméra pour okende esika bosala mabe on ta Thérèse Kapangala bande kona ngai nasina bisibino eloko moko le Congo ezaka moko Congo eza nation moko oto nango tolanda bazoba lokola oyo te oyo awoti kosala on a l'axibino pour il fait kana l'axibino zoba oyo soki un charlatan mutu moko boye alamuki na tongo bato kosa bato na ba internet zo mbongo pesa mbongo sala boye un charlatan un véritable charlatan avandi ando finga Tshisekedi et puis après baloba goto ba tribaliste était bisom to ba tribal ba light ba luba et logo ba osala to te ba jeunat bajabano batika likola mesa apakoli mafuta na mutoluti apakoli mafuta mutolu amoluka bandekone makambo babenga libanga po yemo katika na mesa po ale musunya suka ana babeta bandeko mususu te imagine bino mais yo lobanga nzambe basakana na ye bien nzambe za masa na biso mais soki nzambe ma basakana na ete yo ki sambe tokozwa kane na lobiango lelo totala yalo kwa fausse prophétesse wana fiana zoba ana oyo abimiza prophétie à lokuta ya chef de l'état siko chef de l'état kufi wapi chef de l'état kufa azo ba bêtise ba conneries zangatina moi si ya ndoki ne ba Paulette ki mutu wana une sorcière ya haut niveau na famille nango bakanga ndoki zoya ozoluka ba makamba problème manini na mususu oyo akomo sala mangunda na na Belgique amelami sukwa ba solo komorote ba c'était binoté bande wona ngai to la mise ko fungwama balobi bavanye to vaninye facha sa musala ezomonana mona Congo nyonso ana besoin Congo échanger azomona musala o facha zo sala botika ta mona muke oyo inos o bolingi boboma bo vilipande alo batakutu ke ba congolais eloko tika na biso kaka ezakaka mwanda mwasoyi o tona na munoko po après ça tokufi po congolais o tala zoloba momoni mamuta zoloba mais o tala ma donc aza maele taza zoba analyste non ça la émission non préparée avec du combo ya donc tina kutu ya kusala émission ba ebité kaka makelele ba chinois ba exploiter Afrique pendant des années ba exploiter Afrique boka tabino mo chinois donc continent africain a 30 millions d'habitants continent asiatique et ça na 9,6 millions d'habitants. Bon, suko PIB na moza 17 000 milliards. Bisotona 2980 milliards. Il y a PIB. Hein? Atabino moko. Bon, moi, tu vas exploiter biso pendant longtemps. Maintenant, un homme s'élève. Un homme s'élève, un homme vraiment qui est décidé à changer, à récupérer avantage. Il y a Afrique parce qu'il se bat pour toute l'Afrique. Alors, yo vandi, aux yeux téléphone, on va nous faire bêtise. On va nous écouter na ati. Mais batunde va écouter na ka. Yo, na écouter na, on a lié yo. Vous comprenez, on a lié yo vraiment. Na écouter na yo. Nakuta na yo oliama na tamuke puis yoka se États-Unis musika yoka si na pembe na zinga ngo tambola kana bat bamona kayo te yo lia frappe ndo comprendre que babiloba eza mabe que babiloba ena tinate babiko biso
ba congolais to ba bola têtu. Oui, ba bola têtu go. Oyoma mutu moko bazane rien. Siko facha sa ne tatana alaki politicien ya munene. Ye a hérité kaka na makam tatana sala. Facha ki mwana muke Mobutu a mema e. A fait que non, yo comme président. Facha ki muke. Bon, ce que le losko yo tatana ginani. Poko mata bourgmestre. So on tali très bien. Mon aga banaba yaba. Kibasa po ba tatana mo ba politicien. Politique eza musala o mema visibilité. Yo ko tatana mino agina, tatana mino anote ba kimpuka ou bien nini. Po au monde na raté. Au moins raté. Ce qui moi internet oté, nde otikala ko mona na jamais. No tika église donc église no comme no tani. Comment ça ani? Oté à peine ba thème na yo za ani. Laisse tomber dit. C'est toi qui es venu faire le tourisme hein à l'extérieur du Congo. Bana Congo. Émission na bino lolo na motema ya kofungama oyo epesamaki pa ya ndeko na mino gérer mukuna esili nzambe apambola Congo to za toujours ekenge to timbela toujours ndoki badongolo misu oya Congo o balingi te Congo ekene liboso to soutenir biso nyonso comme un seul homme to na sima ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza mokonzi na biso a mokonzi baluba te baluba pe balingai na batu nyonso ngai makambo nga na yebi na ngango te ngai ba camarade na ba Congo ba camarade na ba Équateur ba master na ba Michel Wambombo mutaba ndundu nkier mutu na ngai ba ginzetima musakata mutu na ngai bongo sikoyo oya opanza ba makambo moi si na ngakudu a mungala yosko ifsangani no ifsangai siko so monike yo oza soki bendengeni soko ngokende ko tongisela mano tuna tayere wana oza mtamboka nini tuna wa mtamboka nini to soko lingi okota na malewa tuna na malewa na siko mama wala malewa soko mtamboka nini po soki aza mutam ekolo na bino te okufa nzala olia malewa te bien soko ozo taxi soko ozo taxi tuna be taximan avant mata na 6 heures quand kine ala kana ba complication ba transport tuna te neni okende oza mute koloni tuna te ba hypocrite bobina musique à JB butu moyi musique à JB bobina ba yuda du Congo ba escroc boga musique à Mike Kalambai au moins ba telempe boyoka ba musique mais balubana soki neni baluba to tika biloko wana surtout yo on va émission pas pamba ba émission zangatina on a poité ba émission les autres kitisa yo sopa yo amkolo c'est la âge na yo wana est-ce qu'on a parlement au monde sur talent mono a parlement on va to bazoba yo émission to bazoba au monde ya ne timbelio to timbelo kaka sikoyo to landela yo ti moi sinon rebisa yo ti ka ko sa biloko sala wana honorable Jean Moutala vraiment émission yango boya mbango na motema ya kufungwama mputu de yalola yamba émission na motema ya kufungwama Lucie Lucia na Allemagne yamba émission na motema ya kufungwama en tout cas bino nyonso ba congolais so bolia so bo sepela biloko ebela kitoko boye na service traiteur la bonne bouffe ya Maman Esther Mukuna. Donc on l'est vraiment, on l'est na ngonga malamu pe biloko moto. Libumu ko lega te. Nzamba pambola ba congolais nyonso. Nzamba pambola Flori Mazoa. Nzambe apambola Arlette Mbele, Armbele Nzambe apambola Mercedes Mazoa. Nzamba pambola bino nyonso. Ba congolais tout Nzamba pambola Richard Benz. Bobo ça n'a pas été que les 4 dimanche le 4 juin
eza sortie officielle il y a Génération 4 G4 Génération 4 avec Yemoko Gaston Fumu na Richard Benz vraiment ML Lolo président Wato président du monde entier bino so bozala pour epesa malam poza masola bana mboka photo na sima nango pour soutenir ba tête oyo kobima bana ya diaspora auto yebi vraiment ezala kitoko mingi pour moni air mobo so c'est moi kin ba yambi peu bien c'est malamu bo s'abonner toujours na Allegra TV et puis bo landa pe émission oyo na club original oyo ya César Ngadi vraiment bien comme na lobango toujours na kotika jamais kotika loba yango vraiment bien vie o atika ba petine na parler so ba lali ye azongi akeko lala Nzamba pambola Congo Nzamba pambola bino nde tokozani mbala sima pona émission mususu ya na motema ya kofungama mais politiki muntu la faux momi Clébo